Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Quand je poste une vidéo, vous serez avertis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Kabundi Walesa? Alors, mes amours, ma vidéo n'a proposé bino bolanda bino moko. Bolanda tina suka, bocha ba commenter, bo sa point de vue na bino. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Walesa? Nous connaissons le pasteur Walesa. Nzamba Walesa salaka mingi. Moi, parfois, on aura vraiment temps ya kolanda, surtout ba dimanche, ceux qui na ketchete, na landara ye, na landara voici l'homme, na landara Bostra, na landaka pasteur Marquis, en tout cas. Dans son église, dans son temps, vraiment, il y a bango, surtout côté à Kokaba. Le pasteur Walesa, surtout côté à Okaba. Nalingaka era sala badona. Maman, na bambo $1000. Na repé sabino $4000. En tout cas, moi, j'aime bien. Hein, charité wa nazaranango, le bon cœur azaranango, ya kusunga, vraiment, bateau bazana pasi. En tout cas, dans un Rolandais, dans l'Obaka, vraiment, c'est vraiment un exemple. Bah, pasteur et belé, il faut bazaloa pasteur Walesa, bah, kabela rapé banzimi, ça que banzimi, bah, pesa kakaka. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur Walesa? Tomoni, bah, vidéo, moi, je vis des vidéos, nabi, na roti kango, te fona ya ko partager ango, na ba abonné nangai, ya Bibiche Mbombo officiel. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Partagez massivement nos vidéos. En tout cas, batebele balobi que non, le pasteur Walesa azosala miracle azosala wana, eza ba miracle ya lukuta et que bon, en fait, comment je peux dire, à prier pour Namutu et Mutu après quelques temps malade des ongi ou alors des histoires comme ça. Alors on a bino to la nanon together. Ma témoignage oyo et puis tozonga pour commenter. Élévation et yakana mambebele. Élévation yakana humiliation et yakana ba problème ebele. En tout cas, lelo, ce qui est vrai, les pasteurs Walesa bat comme on le belaye presque partout au monde dans ma vidéo. En tout cas, je ne sais pas. Il y a des personnes au bazasima qu'on nuire réputation à pasteur, ko bebisa image ya pasteur to ezanini. Est-ce que réellement, eza ya solo, ke batuana o bazoya po ba prier po na bango, eza ngo match, eza ngo botch, eza ngo trafic, to ezani. En tout cas, to découvrir na bino na ba vidéo together, et puis to kozonga, po to commenter. Ngana o signalé bino ke ngana ya kaka na makambo eza na réseaux sociaux. Ngana zawana, po na ko dénigrer mutu te, po na ko sala campagne ya mutu ya mabete, to lobela kaka o actualité, je suis au milieu du village. Muta futa kangate pona sa musala o to pona lobela mutu na lingana zaka juste, ok, to landa ba vidéo na bino together et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Ok, bon ala attentive, bon fanda bon s'installer confortablement dans le mood de l'émission. Ok, prenez un verre de jus, prenez quelque chose à grignoter, installez-vous, soyez focus. Ok, merci, I love you so much, merci na respect na bino, merci na confiance, ma appel, ma suggestion Nabino, en tout cas, I love you so much, my lovely family. Let's go, sans plus tarder, tokotana nous la vidéo ya moto et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Dis-moi les gars, parce qu'on a tué un demi de bossa caméra, on a vu que osa délivrer ba pasteur bazola non. Est-ce que du cas qui va pasteur au badana mboka pour ne que va délivrer ou comment va mini mais comment kozongi là on a ozo attaquer au makamezo si maté bilo nyon sto ozo zika bazo bimela yo ozo ka pasteur o ya madame o yo ke adana ngoye pour na délivrer yo ba pasteur badana poto bande musu baza awa message no ko lo bana bango alors message na pesa bana nzambe vraiment ezelo be agimoleka za na mungonga kolobate
Gimoleka soka lobi aloba mwa makasi esalaka lokola azoganga mais moto ayebi Gimoleka ayebi ke Gimoleka c'est sa façon de parler. Donc eloko na sengi na ba passer boza na poto ba passer boza Kinshasa ba sœur ba frère obo bana bonzambe bozali ya solo même bana o papa la so dit na balatika bozali o bazbota mapekula na nzambe malamu bozali bonzambe ya solo ezali bosunga ngande ko na bino vraiment na minute ta zolo baboye bakoba misato bima na ndaku na ngai toko kene sikona kamera na frère bakoba na bima na ndaku na ngano ki soki tazi bakoba na bwaki yango ezozonga na ndaku donc na ba na nga ba yabili solo wana vraiment eza pasi mingi milimo wana ezoya koya kolobela nga na butu donc misiki na mekaki même kobenga ona bana na ex collaborateur na bengi Edingo nga bien Edingo ah champion maintenant azo comprendre teta mambo boye asinga bi ah petina ngai na yebisaka yo poto okende nga na uta kuna mena koyebisa wate kendo mona yo loko bayi ko kebo nzambe kende kaka siko benga ni na te fie nga za na besoin ko bongwana na bengo te pona kozonga na bakisi te pona nini champion abisinga abi luka basala nzambe bazebele okobikisa bamukolo okobikisama tokomona na kaka mpo nga azala nga Edingo nazala kaka awa tokomona na kaka naye kobenga mpe mwana na ye die na Bruxelles ayebisinga non Vemoleka komitungisama na te olandi na bonzambe otiki biloko ame lokola bango bakoki te luka kaka bonzambe ekosunga yo okende na kokoma na liboso selon na basala nzambe oyo bakokoka kolongola parce que eloko so bakolongola ngo te foto kokoka basala nzambe na dosa no message tango oza ko délivrer Gimoleka yeba ke oza ko délivrer représentant ya Satan koya ba jeté yaka na bonzambe bolimisa na tie no musabité boya na ba jeté tango bozo ya ko délivrer Gimoleka ini ba cérémonie ya déclaration butu. Ça va. Bilo que les pieds belés, mais il y a bien bilamba pour s'en moquer parce que bilamba ils ont moto ma case. On doit tirer un moko. Pour tous les cas, mo boché ba essence ça boto. Mo bisanga ba bilamba. Là maintenant il faut ça le propos tout. Il faut que ça monte. Mais ça les belés ça monte. Voilà. Ça la wana mais ça les belés ma casse. Il faut que ça soit l'histoire. Oh, l'histoire mango et l'église à Wallace. Oh, ça le cap de la mayele. Oh, pour ça qu'on a. Le Tchawa, au bandit Tchawa, moi, il n'a pas beaucoup. Amen. Le sas va tchaka malende. Oui, là, il y a du magasin sas. Vous pouvez se mettre à l'aise. Mais c'est sens qu'on va tchawa. C'est malin. Oh, bah, ça va, on va, le national après Maka. Fiston Bashi wane kolemba Fiston Bofongo la bashi bobenda ngu Bolongo la bashi wana Bongo la bashi Quando a pesca ama você, quando? Onde eu vou puxar, né?
Au bénéfice à diable les ala kakake a pesio a bombi machete simanayo. Donc na perdre bana nangai, na perdre bazemi ya bana 4 bana mobimba. Oyo moi c'est na sala avortement donc ba regret za makasi. Au comme on a ba difficulté, na zo ba marcheté, ba makambo komi ko kombela ngai ya makasi vraiment ba difficulté makasi. Na ko kotana na ba na problème ya contacter mon azalaki na ngona mutu moko boye, il y a niveau à $35,000 ayeko kangangai. Tango ayeko kangangai, ayeko kotsa ngai prison. Je me suis dit c'est sûr que non ça va, pas de problème. Nandimi ko futa moto yo mbongo na ye, mais nazaki na cache les sous-souté parce que pouvoir na ngai comme qui faible déjà. Cache les sous-souté, ndé na ko sacrifier parcelle na ngai et puis na ba mande na nga na ko zo liberté. Tant na ko zo liberté na comme qui totalement fini. Je me suis dit ceci, il faut na zonga sous c'est pas un grand maître pour que na renouveler. Na écoute grand maître Guy Moleka. Na kuti grand maître na tuni na ko sala nini pour que na renouveler liso ba makamu na ngai. Grand maître talingai aseki abisinga vanda na vandi abisinga lobi omone nenga na zaboye ngai pe d'abord ko ebisa yo nazangi na ba problème moko boye o na kotaki en tout cas résultat auto zui ya pasteur on na bande ko kotenga makambo na ko bundisa ye na ko ebisa OK na ememinga échec makasi donc nazo mona ke puissance moko na ko sala lisusu pona yo na likambo na ezate donc na minute ezake photo luka mutu wana ko to luka nzambe na ye enfin que to zo deuxième relève na sima ya nzambe na ye nyonso na landaki mokili pesi ngai mo Congo na passé na ba délivrance je pense que monde atié ko mona comment ndengeni aluka kyo ndeni ah siko pesa chance ambo pesa ki nyonso siko moi sina ya avortaki 4 aujourd'hui après ça à part ça combien de bandes aujourd'hui bana 4 fois à part ça à papa bana 4 ça yisuni ya na isiko lelo na komi moto ya sika comme on a juste fait Corneille sida ya mbongo za na aussi automatiquement etumbaki temple na ngai ndenge ba stati musu bazalia wa eza ya kozika etumba temple na ngai tango etumi temple na ngai na continuer toujours na ko perdre moi na ngai mobali na kombo ya Stani Moleka na lobi jamais tokotika makambo tokolande pour la deuxième fois tokotake totakaki et kokoma deuxième cérémonie pardon moi si à longwe na likolo ya balcon à gratter à glisser à kwei tant moi ça kwei azaki na moi na maboko moi pour la go pour la triquer même na yo promo toujours grande puissance opération azaki lokola la lobby ba ko apprendre ngai nde sai kena zana Guy Moleka parce qu'on a tué un demi de bossa caméra na biso que osa délivrer te ba passer bazola non est-ce que du cas qui va passer au badana mboka pona que ba délivrer ou comme ba mini mais comme ko zongi on na wezo attaquer au makamezo si mate bilo nyonso ezo zika bazo bimela yo ozo ka pasteur o ya madame o yo ke adana ngoye pona délivrer yo ba passer badana poto ba ndero musu baza awa message no ko lo bana bango alors message na pesa bana nzambe vraiment ezelo be Guy Moleka za na mungonga koloba te Guy Moleka soka lobi aloba mwa makasi esaka lokola zo ganga mais mutu ayebi Guy Moleka ayebi ke Guy Moleka c'est sa façon de parler donc eloko na sengi na ba passer boza na poto ba passer boza Kinshasa ba sœur ba frère obo bana bonzambe bozali ya solo même bana o papa la soit dit na balatika bozali o bazbota mapekula na nzambe malamu bozali bonzambe ya solo ezali bosunga ngande kona bino vraiment na minute na zolo baboye bakoba misato bima na ndaku na ngai toko kene sikona caméra na frère bakoba na bima na ndaku na ngano ki soki na ziba koba na bwaki yango ezozonga na ndaku donc na bana na nga ba yebili solo wana vraiment eza pasi mingi milimo wana ezoya koya kolobela nga na butu donc misiki na mekaki même kobenga ona bana na ex collaborateur na bengi edingo nga bien edingo ah champion mais nga zo comprendre teta mambo boye asinga bi ah petna ngai na yabsaka yo oto zo kende nga na uta kuna mena oyebisa ote kendo mona yo loko ba ko ke bonzambe kende kaka siko benga ni na te fie
nga za na besoin ko bongwana na bengo te pona kozonga na bakisi ouais Guy Moleka alobi azaki ne délivré te makambo ba congolais oyo makambo na biso ba congolais bomoni bino moko Guy Moleka apesaki biloko na ye na église alobi azaki nganga abongoli motema akepa pasteur Walesa ake kuna ba délivrer milimo. Après quelque temps Guy alobi azaki ne délivré te poto bomoni bino nyonso na vidéo ndenge batie moto na biloko na ye banganga. Après quelque temps Guy Moleka ye kobima pour nous dire que azaki na ye délivré te nyonso wana ezaki na ba mensonge. Obike bandeko mokili o eza makambo bulobe bujine malu mokili oyo eza na makambo dunia oyo iko mambo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Batumingi balobi que non délivrance ya pasteur Walesa eza na ba délivrance ya lokuta. Oui tebi pasteur Walesa mingi a délivré kabanganga. Tout le monde qui défi moko lancé qui est pas Edingwe, tout est pas mort. Oui, c'était mort. A lancé qui défi pour nous dire que mort so ka za vraiment mort ya solo aya bacha bona stade. Ya ko bongo lycée motema, a ko changer maloba. Alors, bon, tu éviter le pasteur Walesa nzamba sala grâce à guérison, tu éviter que oyo wana, bon en fait nzambe toko juger mututé, toko ki ko juger te que asa lango na kisi asa lango ya solo to ya lukuta nzambe da yebi parce que biso toko lobe logo eza bongo or eza bongo te toko think peke non eza bongo te or eza bongo. Alors pona ka ndeko alobi ke non moteme a bongo mana ete asaki délivrer te ti lelo bankoba misatu eza na kati ya ndako na ye so bankoba wana bauti wapi. Il faut koyeba mutu a délivraka mutu, c'est Dieu. Nzambe da délivraka mutu. En plus, ceux qui va délivrer yo, quand on te délivre, gardez délivrance wana. Et là, rebelle bat baye barate. Pour le lo robimisa pasteur aventurier, robimisa escroc, pour nanini, assemblée qui pour na yo, maladie longwaki, après quelques temps, maladie zongi. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Nalandi, na témoignage moko na commentaire moko excusez-moi na commentaire moko na YouTube non na TikTok mutu mo azo commenter et ça qui pour na kangu ka ou bien mutu mo quelconque a commenter alobi o te pasteur wana sambela ki pona ngai après quelque temps maladie yango ezongi lisusu. Il faut que yeba pasteur azanzambe te eloko biso bat photo yeba yango wana ba pasteur ba nzambe te ni ba prophète. Baza canal on Nzambe azo utilisé pour délivrer, c'est Dieu qui délivre. Alors ceux qui ont le pasteur à Sambeli pona yo, obiki, ok? Er obiki, gardez délivrance. Délivrance ba garda kango. Yo ba Sambeli pona yo le obiki, lobi ozongeli komela masanga. Lobi kuna ozongeli bakisi. Lobi kuna o changer monter mate. Mais automatiquement délivrance wana eroki manango maladie kozonga eloko bato baye barate yango wana yo basambeli pona yo si c'est vrai ezaki e pasteur asambela ki pona yo na en fait asambela ki pona yo na asambela ki pona yo ya solo kande to loba asambeli pona yo ya solo ozo délivrance et que ozo ki délivrance il a fallu au gardango mais ce qui ezaki nango kaka que no ezaki nango terme nini na ko utiliser. Eza nango mankiona, oui, terme yango wana. Soki eza nango mankiona, wana obalobaka vérité eyaka n'escalier, lokuta eyaka n'ascenseur, na ascenseur, na benga ngo lift. Français za moi makasi. Na benga ta lift. Ascenseur, to ascenseur, te ascenseur. Ascenseur, te ascenseur. To lift, bo comprendre la bon. Pour bien vous avoir conduit correction, beaucoup corriger dans les commentaires. Pour ceux qui sont mambo lukuta, vérité et yebanaka, malembe, molo, tala yango vérité bibi. Si c'est vrai que ezaki mankiona, tout le monde na réseaux sociaux, alobi que non, alo luka pasteur bo wa délivrer pour banko ba misatu.
Alors, moi, à ce que je sache, le pasteur Walesa, à sa pasteur, moi, à sa crédible. Tout le monde a un témoignage, belé, ba témoignage, azolande kana ba réseaux sociaux, à Biki et tout, ça met le cas dans téléphone. Moi, je dis, tous à nos pressés au juger moutouté, ou bien tous à nos pressés au dénigrer moutouté, qu'au bébé sa ministère a batouté. Surtout dans le domaine où la délivrance, biso ba congolais, tous à après à juger bat. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Oui, toko juger parce que nga na sala sentiment. Moi, je suis au milieu du village. Na fi nga nanga batouté, na luka pe ko dénigrer moutouté, na linga pe na loba makambo eza rongté, na loba makambo o eza na sens, na loba pe makambo eza en général. Na makambo o ya ba pasteur ya mankiona, eza makambo ya solo et ça la me rappelle trop. Ba pasteur ba beta bat mankiona, eza trop, y en a de trop. Pasteur ayo kana mutu bekeno bima aveugle. Ngai salama na ngai na monango ngamoko. Et ça dans l'église mona kenda. Maman na kina moane aveugle. Ba sambela pone aveugle la mona. Amona. Siko na suka biso to ganga to binzambe asali. Na suka na ngoto ya ko découvrir que ça mankiona. C'est qui est ba pasteur mingi basala bongo. Yango biloko musu ezo salama bato bakoma ko douter que egoza ngo ya solo mais egoza nango pe ya lukuta iloko moko esalami. Alors ce qui s'est passé avec Guimo là, dit Guimo le cas pardon, à l'obi que non, azwa na délivrance té. Bankoba bazo bimanakati andako na ye. Siko papa, zonge pas muto sa que délivrance. Zonga kende kuna kende ko luka délivrance yebisa e papa e. Nde na zaboye délivrance au sala kinga. Bankoba ba obi pa na ngai zonga. Siko olinga ko zonga te pourquoi? Pour okoya ko accuser pasteur asalelinga délivrance ya lukuta. Délivrance ou asalelinga ezana mutu ezana makolote na komo mona bankoba bazobima. Ce qu'il faut yeba iloko ni bankoba bazobima parce que yo ozaki nganga. Oui, OK? Ozaki nganga, osali kinganga na yo boy na boy. Siko so luka délivrance. Un d'abord, il faut bongo la motema. Il faut confesser. Au bongo li motema o confesser. O sengi nzambe limbisanga. Nzamba limbisio o tiki mabe ndoko za délivrance. La meilleure délivrance c'est la conscience. Eriosu conscience o sengi pardon bo limbisi nzambe limbisanga na mabe na sala nzambe miséricorde ya nzambe ekokita likola bomo inayo. Alors otozo mona eza batu o balingi ko humilier pasteur to eza vraiment kiona ya solo. Ce qui est vraiment kiona ya solo en tout cas, et ça la biso passé. Parce qu'avec les pasteurs, makambwana ya makiona, eza. Eza na ba pasteur ba ose lanzambe na bosolo bazali. O pe ba ose lanzambe na lukuta makiona eza ke non. Et logo eza yango te bokosi yango. Et rosa muzozaki na aveugle te. Bokomisi aveugle l'église bo délivrer. Et sili après ba découvrir pété. Dans un miracle la lukuta to koloba en général. Moi je vous dis bon, kende chaîne mo eza BBC à cause à BBC Africa tombe des abiloko mo ba pasteur Tibi Joshua boye bi prophète Tibi Joshua ngana ndo sambe na église Tibi Joshua en Afrique du Sud bando sambe na montagne donc c'est l'île là ezaki en Afrique du Sud. Moi je partais là-bas na bando kende ba dimanche pour bango bando sambe la kana synagogue eza synagogue church bando sambe na montagne likola place moko na ekoza na Alberton. Dans la place Mozart de Kola Ngomba, dans chaque dimanche, on a un kawana na Ngomba. Alors, dans na comment vraiment accro, ba prière ya ba dimanche na kocha, Tibi Joshua na Zolanda, mutumo ya bisika bi, yonde ko to ba linga makamba ba pasteur, olinga makamba ba église, olinga bandeko. Au moins dans la vie, soko zuina no délivrance te. Ou bien soko eloko za ngo poso zuina no te, oza touche à tout. Ou bien soko une église à malamu te o yoso sambila o meka partout. Mais lelo o naze sika moko. Nakala na ndo luka parce que j'avais besoin ya makambo nazaki na oposa. Na kekoto nazaki na ba prophète par-ci par-là mais lelo eza bongo te. Bande ko na ndo ke na église wana. Mais après quelque temps, na yaki koyoka ke non. Prophète wana azalaki na ye mutama kiona bandeko. Eza te ke mutamba telinga liso na landi documentaire.
ya ba témoin ndenge bakobetali solo bandeko bazobetali solo que makambo nyonso bandeko kosala wana ezaki ya lukuta bacameraman bazaki na kati baréalisateur bazaki na kati bato oyo baprotocole bazaki na kati basecrétaire bazaki na kati na bato babandaki kokangela bango bandeko bazaki na kati wana ya documentaire mpo basala documentaire wana bazaki presque nayebi te basaki presque bane mpo baréaliser documentaire wana en plus bato wana basali batémoignage wana bakimisa bango bazaka susu na Nigeria te batia bango na mboka moko boko retrouver bango te mpo anytime soko olobi makambo abongo eza lokolo découvrir basecret bazolakisa na ndenge bato bandosala bamiracle bato bamiracle wana bandosala yango montage bato bayeboye basambeli mpo na bango après quelque temps soki azalaki pota mobesu basambeli mpo na ye après bagarde bango place moko bamase bango batraite bango après bayokolakisa ke pota elimwe bandeko ezalaki montage oyoke na simba motu na bi bakosaka biso nde boye eza ya solo ngai moto abetelanga lisolo te soki boza na posa ya témoignage wana parce que ezalaki na anglais eza na anglais oui ezalaki na anglais bato bayebi anglais bokota mais nayebi te so basala yango mpe ya français tolanda bato wana baopesa batémoignage mwasi moko alobi ke non ye babande koabuse na ye epai ya mosakoli wana kufa apesi témoignage abi awuta soki mboka ni aya koluka délivrance mais banda bakangela na chambre moko pendant des années abimaka te bakoma kosaka soki mosala nzambe prophète wana ana posa osala makambo ne ando kolandeleka na chambre yaya témoignage nga moko naolanda na YouTube non ça les fois on a luka non lien nango non ça les fois vraiment na tela bino lien nango na ba commentaire donc coach atana c'est ba commentaire bato bayebi anglais bolanda babi ke non na kati ya sous-vêtement na ye abane ko pakola abane ko chanini ezaki huile d'olive to ezaki ni andoja donc wana ba cameraman ba obeta masolo non ka chair de poule omoni tellement lokuta ekomi trop manki on ekomi trop pe basala nzambe yango mona bato nyonso baondima lisusu te mpona bango baomona ke non oyo baosala oyo eza lokuta alors basala nzambe oyo baosambela nzambe na bosolo bazali basala nzambe mpe oyo baosambela nzambe na lokuta baza ebele alors tokondima banani tomoni papa na biso Walesa c'est qui est vrai kombo otoyoka Walesa ana réputation bien moi je suis bien ses prédications mingi ba acte oyo asalaka wana ya kosunga bato bazana ba problème. Ce n'est pas donné à tout le monde. La fois passée aussi, j'avais vu sa femme, ando sala ba acte wana, abane ko sunga bato zo mona, zo kamba, zo boaka ba $100, ba $1000, zo pesa bato ba mbongo. Nalanda ki na témoignage moko ye moko maman Walesa lobi, asaka ba business na ye, ala mokaka 5 heures, azo ke noko sa ba business na ye, azana ba magasin, azana ba shop, atekaka ba biloko. Donc, toko juger te ye moko ya bi source ya revenu na ye. Alors maman pasteur ezo exclure te kosa musala te. Donc eroka ba mbongo neza mbongo mutoki na ye parce que ayebi ke mbongo wana azoka ona mutoki na ye. Alors si c'est vrai eza nango bongo ba olia mbongo mutoki na bango elongo na nzambe aosala miracle, c'est une bonne chose. Bolanda ba obosambela kuna pona yebi ke non bato soki ba yoki kombo ya pasteur Walesa banzimi bakoya ba ocha ba commentaire na se. Soki eza bongo bo croyaka na nzamba Walesa, bo continuer toujours na ko croire na nzambe na bino ya Walesa, bo sambela. Na ministère ya nzambe, élévation era na makambo ebele comme je l'ai dit au début. Soki nzamba komo matisa mutu, bato pe ya lukuta, bato pe bayaka po ba bebisa image ya mutu wana, bayaka par-ci par-là. Tomona ki bosta. Pasteur Charles Bameko. Tout le monde qui commente est-ce que bato babima qui pour ça ba faux témoignage. O bakangiye, o basali boye, boye na mundele aibisi ke en tout cas tabande ko na bino ba congolais. Wana nyonso pourquoi parce que pasteur Charles Bameko a koma ki komata. Donc ba koma ko créer ba biloko, il fallait voir ba émission et salama pour na komona e. Alors, maman etali basala nzambe. Nzambe likola loba ne jugez point. Enfin que vous ne soyez pas jugés. Son qui va otambola malamu, c'est une bonne chose. Et ça pour la bénédiction à peuple de Dieu.
Mais soki botambola mabe, alors c'est Dieu seul qui connaît. Nzambe yenda yebi mitema ya bato. Si c'est vrai, botambola mabe. Nzambe yebi. Alors, Gimola, soki Gimoleka, alobi aosenga délivrance 3 nkoba. Papa, yo kwi kokota kinganga. Oui, oyebaki mambo salaki. Oyebaki mambo baneko sala. Lelo délivrance exacte. Oloba keto délivrance à l'okuta. Toko juger maman te que ça délivrance à l'okuta. Alors qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Et ça biloko monsieur faut foutango. So na kinganga no boma mutu. Olekisa mutu. Oko foutango ba kobana ba ndoko bimela yo. Mais si c'est vrai que obongoli motema, oui. Nzamba aza miséricorde. Aza capable de pardonner. Mabe koza loa mon ngola. Mais nzamba comme ça pembe motane. Alors, j'espère que Binomo Bolandi, témoignage. Tomoni dernièrement nganga moko yewana ko témoigner que après ça influenceuse kisi nasio Bolandi pe vidéo na Chelibino après ça influenceuse kisi pour lelo influenceuse lelo au moins bazo cartonner bazo mata ba okita ba mbongo to éviter source ezanini. Alors, merci beaucoup na ba obalanda ngati na suka. Merci la confiance pour pesanga. I love you so much. Boza a na motema. Omoni bino boza vraiment na motema. My lovely family. Na lingi bino ya trop machi ya momeno. Do ba ndeko nanga ya makila boza na chaîne O. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.